Mbote pe boye bolamu na bino na émission na bino popola obomisana koluka koyeba makambo ozo koleka na Congo, histoire ya Congo, bolamu ya Congo, bolamu batu basala pe mabe ya batu basala na kati ya Congo. Congo tozalaka toujours kaka na ba souvenir ya mabe ya batu. Souvenir malamu mususu batu bazalaka nango totikalaka koyeba te. Lelo tomeka ki tolo ba mwa muke parce que batu ba koloba 32 ans moko ileka na pouvoir et ça là eloko te. C'est comme si balingi ba mbrouiller génération na biso. Balingi ba kosa génération na biso. Pourquoi Mobutu na niveau akomaka et ça là ki mboka kita lisusu to lobela yango pe boko ibatina soit faire pouvoir ya batu mususu lokoso ya batu mususu na pesi mbote na ngai na yo la patronne Espérance Bongo la congolaise moto asala que chaîne où ezala pobola na information. Pourquoi pas à toi mon vieux Mike Konjo ici à Londres, Innocent Machaka, Desh Derrick Aman et avec sa femme Marie-Claire Yanganda na pesi bino mbote. Mbote na yo Tony le Prince, Tony Banga na niveau à Londres. Joyeux mbote yangwana. Je vois aussi mon ami qui est Gauthier Kitoko na pesi mbote. Pourquoi pas la grand frère na yo moko Basile Kitoko na pesi bino mbote. Vieux Roger Kitoko na pesi mbote. Na ozang sambote na ngate à mon vieux qui m'aime beaucoup. Moi je l'aime pas beaucoup, mais celui qui m'aime beaucoup. Mon vieux Jean-Robert, viens m'en fois pembe, na pesi mbote. Et à toi, mon ami, Bovi Kataï Fwamba, na pesi mbote na musique ozali. Je donne un grand merci à mon réalisateur, à mon caméraman, qui est Daniel Ekombo Mangoto, qui n'est autre que votre fils. Na pesi mbote, pe bolandi bolamu, na sengi, tomeka mwa moke, kulakisa ne fils ke loko moko, tomi bale, na oyo, batu baku finga Mobutu, batu baku Mobutu asala eloko te, kaka nesika wanande, bakotaka pona kufinga Mobutu, a réalisation. Luka
Donc voilà, Bandeko, tout le monde quand même une génération où ils ont sans complexe, sans raquine, sans quoi. Tout le monde est Mobutu. Tout le monde est Mobutu. Mboka et Koufana Mboka Mobutu. Tout ça la vérité. Ce sont les 7 parlementaires. Tout ça, c'est un peu de koloti. Otoyoki pe balobi. Cause na bango est noble, les 7 parlementaires. Mais après yango. Comment se fait-il pour nous chasser tout le monde peut-être du pouvoir, pour venir au pouvoir? Vous voulez sacrifier toute une nation. Congo, ce qui Koufa, c'est les 7 parlementaires. Tant que vous négociation de Banda Mboka, vous avez pris cette stratégie-là, que l'investisseur va y aller sous soutien à Zahir. Les 7 parlementaires, tous en Abosolo. Emery Patrice Lumumba avait dit l'histoire du Congo et que Koumama Congolais un jour. Beaucoup de solutions, tout comme peut vous montrer aussi que beaucoup de solutions à Congo Mobutu. Tant Mobutu a zalaka tout le monde va guerre na STT. Mais c'est que zalaka te. D'ailleurs, au sein de parlementaire, si tout va bien, besoin de se laisser comme Zahir. Parce que la République démocratique du Congo, ça ne marche pas. Mais quand il y avait ces noms-là, les Zahir, tout le monde craignait. Besoin de se laisser comme Zahir. Bande kunangai na kosenga na ndeko moko asenga eloko wana. Tozonga na kombo ya Zahir. Quand on parlait du fleuve Zahir, les Zahirois, tout le monde, il y avait du respect. Aujourd'hui même les Indiens commencent à jouer avec des Congolais. Vous vous imaginez? Peut-être qu'on va croire que ceux qui sont Congolais ou Anaboye. Un Zahirois. Même un Chinois n'est qu'au s'il vous plaît. Les seuls pays au monde où a déplacé la reine d'Angleterre, président de la République, c'est les Zaïre. Vous vous souvenez encore de l'époque? Peut-être que vous avez dit que Mobutu a déplacé la reine d'Angleterre. Il y a une gare. Il y a une monde. La reine d'Angleterre a été mais Mobutu a salam. Mobutu a déplacé Mao. Il y a Chine. Où est Salé Maraté? Il est le Salé Marapété. Mobutu n'est pas n'importe qui. Pour le lot, comme Mobutu a fait ceci, Mobutu a fait cela. Jeunesse, Tolukato, il y a une vraie histoire à Mobutu. Qui était Mobutu? Nous sommes les Africains, nous sommes les Bantous. Les pouvoirs, c'est autre chose. Chez les Noirs, quand tu es chef, tu dois être chef. Mobutu dictateur, quand Kabila, Mouzé est venu, dans 3 ans, Kabila dictateur, Kabila dictateur, vous voyez, c'est ça un chef. C'est ça un chef. C'est ce que Mobutu a zalaki. Tant que vous avez Mobutu a travaillé avec Nabandekonaye, Yebisanga, mon conjoint ni Oyakoya a coupé sa confiance na ye na école Moussous plus. C'est naturel. C'est naturel. Tout le monde a travaillé avec Naboye. Mais c'est comme ça. La première position, c'est toujours la famille. Atayi ozo kanga lelo ko mukonza mboka. Yebisanga ke ko chaba te kolo no pembeni te. Ozu ba te kolo musu chicha bango pembeni na yo. Ah, wana lokuta. Wana lokuta. Toka na kana ba vérité. Ba tata na biso na ba koko na biso ba kosi biso sir Mobutu. Bocho mona eloko na biala sabino. Bazo kota na palais du peuple o Mobutu atonga, ba ofinga Mobutu. Ba sala ba discours na bango munene ba sangisa bato na stade des martyrs, autre na ko benga, stade Kamanyola, c'est Mobutu qui a construit.
Bo finga Mobutu. Bo la sanga eloko moko o bino bo sala o eleki parler du peuple. Il va pouvoir amener une seleki. Bo la sala eloko moko bo sala eleki stade Kamanyola, o bozo benga le stade de Martyr. Merci beaucoup à mes frères du Congo central. Bon, vu que tant au musée Yaki, on avait beaucoup changé. Même il est là, quand Kabila. Ça, c'est Mobutu qui a construit ça. Comment se fait-il qu'on a combat Moutatonga Kiango? Quelle ingratitude! Quand Mobutu a tongi, vous avez changé. Voilà pourquoi je dis merci à mes frères et sœurs du Congo central. Tant qu'on a changé combat pour Maréchal. Silika! Muto ya tongili biso loko oyo tonai kolika na baboatu banini baaccident salema aw bolo bolongo na kombo na ye basilika. Bravo à vous mes frères et sœurs du Congo central pour votre reconnaissance envers cet homme. Mboka oyo batu baboma yango c'est les 7 parlementaires nazo sabino le lobo yeba et pour ça la vérification bango muto akina ko coincer mboka libanda. Pour investisseurs bayati. Les 7 parlementaires. Politique va salaga yangwana. Crise kota na Zaïre. Pour population les Mobutu. L'histoire du Congo ou du Zaïre et comme on a ba na mboka yango to bandi. To ko découvrir belé. La vérité Zali, Bolou Kabato pena banda pena parti cher. Ya papa na biso tient Tshisekedi. Papa mi kolo wana o mingi bazali banda mboka. Ba betra minu solo. Comment plan wana salema? Ba coincer Mobutu banda mboka. Pour population bo inane bo inaki. Et l'homme ou abunda pour na mboka oyo paye compte et puis unité. Alors qui en ma tête vous coûtera cher. Voilà, là où nous sommes. Mosala nini? Comment se fait-il bolamwa mutu mosa sali bolingi bo zipa yango? Bo bomba yango. Parlons quand même de Mobutu. Parlons des bienfaits de Mobutu. Pourquoi autant encore Mobutu te? Et surtout, bino batu bokota na parlement. Nanda kuwana mutu tonga yango. Mobutu au sala retour. Mobutu a causé le retour. Quand on parle de Mobutu a causé le retour, c'est pas dit que non, le feu est maréchal à Oseko. Mais bateau bana idéologie Mobutu bazali ba ozonga. Ba ba ya ba teka mboka te. Ba ya ba lugata unité ya mboka bazali. Isama wa mingi. Nalobi na fanda natala nano mabe Mobutu asali natali yango nabi oui aza mutu akosa mabe nabi non mais toko tika kana mabe Mobutu da tout le cap malamu Mobutu yango ne pesi ngai inspiration ya kosala émission lelo les bienfaits de Mobutu toko bosa na nyoso mais l'unité nationale que cet homme a memé la kibiso Mobutu. Babi ermo bénédiction ya raté soki mutu moka pambola ki ozondi maete bolong Mobutu sana mboko so bondimi yango te soki to bandi ko ndima yango te mboka efunga mate to banda ko ndima ndenge na bandi bala liboso bande ko nga bolanda. Il faut dire la vérité de Mobutu. Le monsieur qui s'est sacrifié pour mboko etombama. Vous savez pourquoi bah non, même s'il faut négocier avec les diables pour que le Congo reste indivisible. C'est ce que le Messie a fait, à se sacrifier pour Congo Tigala. Il y a un moni ba guerre na STC Simbaga te baka bolambogo. Azairo. Mobutu Azairo. Mobutu a kufi héros, il faut accepter. Atabino le lobo ndimi angote. Mais biso le biso to koti parlement na to ko sengelo ko wana. Mobutu Azairo. Mobutu a kufi martyr, il faut accepter. Mutu munele
amonaki ke azokoka mboka oyo te il fallait kosala eloko moko tobengana Mobutu tobengana Mobutu po tokotya désordre na mboka na ye po tobanda kozwa minere nde tolingi toyebi tokosola na bato bayeba eloko te tobanda négocie na bato bayeba eloko te. C'est ça. Plan ya mundele yango wana. Mobutu akufi martyr. Tondi mango. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pona kobanda koluka kozwa mwana mobale. Les 9 pays où les voisins à Zaïre, ce sont les petits de Mobutu. Tobanda na bango. Voilà pourquoi Biarimana Koufaki. Voilà pourquoi Savimba Koufa. Voilà pourquoi Sassoa Longo qui n'a pas pouvoir. Le pays frontalier n'y a pas de yango. Batouane ko soutenir Mobutu, a pétion na pas pire pétion Mobutu. Babanena ko éliminer bango. Il a qui plan pour tout zoyer. Et il est parti. A Koufi pour un souci à Mbogo, pour Mboka Oeza Malam. Pour la protéger, pour monter sakana mboka te, pour dignité ya ngana yo zaïrois et zaïroises monter sakana ngote. Mobutu n'y a pas sakana zaïrois te. Le voyons quand même comment on est en train de jouer avec des Congolais. Ah, bah au moment ba Congolais le go elo mususu. Voilà pourquoi tout le monde tant so ba to ba yibate. Moi, j'ai les flammes du flambeau sur moi là. Je suis né de l'impère et je mourrai de l'impère. C'est-à-dire que les anangana motu et là on est souci impère à la kinango. Quand Mouzé est venu, Mouzé a compris que les Blancs cherchaient à faire partie Mobutu pour pas sakana mboka na biso. Mouzé avait compris que Mundele a sala ki jewana ya kasaki ya sakana na Mouzé pour pas sakana mboka. Il croyait que Mouzé a muké. Mouzé a compris l'idéologie des Blancs. Mouzé a le bien Mundele kanisa kina ko sakana na koma awa. L'homme aussi est parti. Tout. Moi, je ne trahirai jamais les Congo. C'est-à-dire que l'idéologie de Mouzé est à moi. C'est des grands hommes. Voilà pourquoi je dis que Mobutu a Koufa martyr, Mobutu est un héros. Il faut accepter. Mobutu est un héros. Mobutu akufi pona mboka oyo. Oyo batata na bakoko na bino balobela bino za lokuta. Histoire mboka oyo ko mama na bana mboka. Oyo lobaki yango Emery Patrice Lumumba. Tu andi ko mona ba vérité, tu andi ko comprendre. Ki bana ko kosa biso ka po ba koma na pouvoir. Les 7 patrons. Dieu est grand aussi. Ata moko na bango comme président de la République. Les 7 patrons, il faut que je parle et j'assume. Je parle histoire. Quel banda ya mboka ba luki ba kanga esika nyonso mai ya ba kangi ba robinet nyonso esika oyo Congo akoki kokutisa biloko kitoko na mboka ba investisseur ba biloko nyonso. Pourquoi? Pour biso population to lemba Mobutu. Témoignage est simple, comprenez. Pourquoi Mouzé a Koufito? Pourquoi Mouzé a toute cette idéologie à Mundélé? Vous comprenez? Bah utiliser Mouzé, Aya, atia désordre dans Mboka. Pour ça comme il a pouvoir tout sakana naie, je ne te suis de Tchewana. Mais tant Mouzé a commis à comprendre et là on va se dire que Mobutu il va ça nanga. Donc il va sakana na Congo. Après Mouzé, Tilelo, on est où là? Après Mobutu et Mouzé Kabila, on est où là?
Et puis tango papa na biso ya milimo ya catholique bazo bunda po ba élection so ya ezala pena vrai transparent. Donc au monde ngolo kwa maseki. Vous voulez qu'on commence toujours à blaguer à jouer avec des Congolais. Oh bango mindele ba koloba ke ye wana ndi bazo na pouvoir. Vous trouvez ça normal? Africain, Congolais, moi je dis Zaïrois, fungola misu. Fungola misu. Pour l'habitant, mais moi je vous dis, après quelques années, notre fleuve Congo, faut beaucoup comprendre. Mobutu alobaka yango tant annoncé que Lumumba est un héros national. Mobutu avait dit quoi? Il est le Mumbiste. Quand Mouzé est venu, Mouzé a dit quoi? Il est le Mumbiste. Ce sont les Mumbistes. Il avait été là beaucoup. Des personnages wana, des personnes wana. Maza fierté en beaucoup. Quand Mouzé venait, Mobutu abato solo la to bongisa to zabiso na biso bana mboka. Mobutu avait compris ba côté si Mouzé. Idéologie moko bato kosa mwana oyo, bato kosa ndeko oyo poso ka ina pouvoir ba saka na mboka. Voilà ce que Mobutu on est ko boye ba négociation Mobutu. Et ba négociation mususu ba ndeko nanga. To na comprendre té. Mobutu croyait que Mouzé azoya normal peut-être bon débat to ba que non na dictateur, na sa boye na so ko mboka, aya zo mboka tambu sa mboka. Moi je vous dis quand Mouzé venait même ils ont dit bon bataille, tout la vérité. Mon papa Nabiso, le maréchal disait toujours Mboko yo mutako zonka homme fort. Et Mouzé était fort. Je crois même là où Mobutu azalaki na Maroc, oui, azalaki homme fort. C'est homme fort qui doit diriger Mboko. Si on a faible, Mboko est comme Sakano Gandingwana. Yo se plose à Mbongo, Tambusa, au comme Mbongo na famille na yo. Mais au bout, ça n'a que Mboka Oteka. Mobutu avait compris. Tant qu'on comprend que les Amundele Moutala Sima Kabila, on est qu'au bout de la négociation. Mais le col a trahi, même dans ma proche naïe, les tenants qui permettent naïe, teka qui est, j'avais plus moyen. Mobutu a eu le bandade. Mobutu a eu le pouvoir na Zaïre. Mobutu a zoboya. Mobutu a toqué dans ma casse na garde quand on est à son âme notre papa connaît Motoko. A toqué dans ma casse à côté na kata Mutuka. Mobutu amata vient na mutuka na kati afanda na kiti avion te pa boye bagadi ko kotusa na makasi babi serment na biso okokufa liboso na biso te malamu biso to kufa. Mobutu akenda kati Mobutu nga okinete Mobutu bakimisa ine na basoda na ye na makasi histoire fo biso moko tolobaka toloba ezala mingi te boyebi histoire Mobutu te ndenge ni Mobutu akendela bakosa bino mingi mais toloba un jour to bete la bino ba opena bi soro de Mobutu amana kanti ati ya ke Guadona ndi ake Maroc to ana bango ngana osula na bango. Mais le loto baki to ngoto sabino kaka bolamu ya Mobutu ko sana mbogo Mobutu ninga tonga na Lubumbashi tonga na Katanga à l'époque to na ko benga ngo Shaba atonga ngo Équateur bongo ta atonga bongo ta parce que Mobutu alingaki Congo amonaki partout ça qui mboka na ye. Mobutu on a été 2 mois 3 mois na Lubumbashi afandi na ye na Goma afandi na ye. Les 18 ans où tu connais le pouvoir, il y a honorable sénateur Joseph Kabila. Boyebi Sangaï officiellement comme président de la République à comment Équateur et Salabino Nini. Je pose la question, loko la mwana mboka,
Équateur et ça là bato bayaka na pouvoir nini. Parce que Mobutu n'est qu'au partout, à moi 1 mois, 2 mois. Partout. Et puis projet nyon sobo sala ya kobongisa mboka. Équateur ezala na quantité. Pourquoi? On a parlé si grand Équateur. Pourquoi on n'a pas projet Nabino? Équateur ezala na quantité. Ya kobongisa banzela. Boyebi biloko ko lia o ezoko beba na Équateur. Oh lelo soki bino bongisi bo tibanzela ya 13 ala. Biloko ezoko beba na Équateur. Mais awa bosenga biloko utali bandate. Train awa tiki sangane yawa. To somba mbisa li bandate. Pourquoi bo tanga ko to ya minéraux ali? On a biloko sa mabele et si là un jour. Et puis tant on masala ka minéraux et ça la pilier ya mukili, pilier mabele. On ko ba tremblement de terre ko la biso na mboko. Donc Mobutu n'est pas n'importe qui. C'est un grand homme. Mobutu est un martyr. Je vous dis, nous la jeunesse, on a tous ya, Toye Sabino. Et puis comment un jour, Mobutu c'est un martyr, un héros. Mobutu a un héros. Il faut dire la vérité. Bino ba papa na biso ba koko na biso bozana nous vivons encore la vie. Boba na ko bali kambwana. Pour ceux qui t'aiment mon to relax, bino to lobi, bino to baluki, bino bo tika la bondimate. Mobutu Zairo a kufi martyr pour nos soucis à Mboka. Le grand témoin, c'est Mouzé. Ce qui est un Mouzé à l'obité pour Akoufi. Botu Nagaka Mouzé Akoufa pour nous. Baboma, Boma pour nous. Pour l'école. Bato Aboma qui banane. Bato Bamema qui aille à Ao. Baboma pour nous. Parce qu'il a compris l'idéologie des Blancs. Ao comprendre que non. Mobutu Angana a un problème. Mondela a un plan pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui on est en train de blaguer, on est en train de jouer, on est en train de je ne sais pas quel mot même dans le bas. Nambogo, Zaïre. Zaïrois. Ce qui est comme Senga, Molimbisa, pour Nayebita Moussoubogoloba. Oui, notre hymne que je respecte beaucoup, notre hymne que je respecte, les drapeaux même. Ngai diga so bapesanga yangwana. Respecter drapeau en Mboka, respecter hymne en Mboka, respecter présidence de la République. Président de la République. Que je sois de l'opposition ou du pouvoir, le président est sacré. C'est lui qui nous représente. N'a qu'à respect naïe. Et pourquoi pas, n'a pas parlementaire. Te respecter quand même. Ce qui te va peut-être te zonga na Zaïre. To senga kombo wana izongi la biso. To keika muke. Pour bakoya ko interpréter que a ignorer l'hymne national, n'a pas ignorer l'hymne national, n'a respecté ngoma kasi. On nous dit debout Congolais. Debout Congolais. Donc tout ça on va offendre. Tout éliminante. Bon, c'est un peu de téléma. Tout ça, donc tout ça, au fond. Mais tout télémité, tout au télématé. Tout au télématé avec même la prédication, l'église, le couteau, tout dit. La semaine comme ça, pour que tu aies pasteur dans côté de la campagne, lundi campagne, mardi campagne, de 8h à 10h à 12h. Mais pas toi qui nous as dit. Il faut que tout ça, nous va offendre. Debout Congolais, totalement. Si on a un zala, tu vas totalement. Mais écoutez, dès dans Zogoloba, dans le lobby, on a ignoré l'hymne Nabisoté, j'ai du respect dans l'hymne Nabiso. Mais quand on parle de la Zaïroise, écoutez un peu au début. Zaïrois dans la paix retrouvée. Peuple libre, nous sommes les Zaïrois. En avant, fier et plein de dignité. Peuple grand, peuple libre, à jamais.
Et tricolore a flammé nous 10 faits sacrés. Je n'ignore pas notre hymne national actuel. Pour que comme il y a un hymne national à l'obaki boy, n'est pas tout balobaka. N'en a respect na hymne. Mais toujours 5 mandés. S'il y a moyen, pas parlementaire, de comment quoi 5 locaux et comment ta débat va tout dans la population, tous ont Zahir. Zahir est comme on bout tout appelle ça qui bisote. Zahir est beaucoup qu'on a biso. Bon le origine ya Zahir. Surtout mingi pas bato Congo central ba ko yebisa bino mon Zahir est-ce que outil. S'il vous plaît. Tout sengi, tous en a dignité sur Mobutu. Mobutu a beaucoup fait pour ce pays. Mobutu a sali mingi. Ok, si manaïti le loto moni Mobutu a sali le roi Mobutu a zate. Ce qui Mobutu a sali koleka Mobutu. Toi sali le roi Mobutu a zali, boye bisanga. Parce que ça on a sali la moitié de Mobutu. Mais va arriver même pas dans la moitié où Mobutu a sali. S'il faut le dire. S'il faut le dire. Tout ça là. Tout le bago solo. Quand même, il y a un aéroport en Chili, c'est un niveau où on a un à ça l'aéroport en Chili. À ça les palais des peuples. À ça les stades des martyrs. Mobutu. À ton guéris RTNC. Mobutu. À ça les palais du peuple. Mobutu a ça les belé. Ou le photo de moi. Mobutu a ça les mingi. Bande konangai. Tolobeli lelo. Ndamba bola ma Mobutu. Tolobi poto yebaki. Mobutu a ça héros. Mobutu a martyr. Oyo to benya encore introduction. Mais tant que tu là, n'a pas invité pour te parler vraiment sur les Kabotale Mobutu. Pour comprendre qui est Mobutu. Quand je parle de Mobutu comme ça, Nazomona Mutumoko ou toujours vivante, qui peut bien parler toujours de Mobutu. Maman Catherine Nzunzambombo. Maman, je vous salue là où vous êtes. Je crois que vous êtes témoin au clair, il y a bien Mobutu. Encore Mobutu Sala. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je dis merci à mon caméraman et réalisateur, Daniel Ekomo Mangoto, qui est votre fils. Et pourquoi pas à toi, la patronne Espérance et Bongo, Mboko. Moi, na papa Mangoto Xavier, na Pessi Yongote. Et je salue mon beau-frère. Impact. Na Pessi Yongote. Et à toi, mon ami, Bovik, Kataï Fwamba, mon vieux Tony Banga, qu'on appelle les princes. Pourquoi pas à toi, Desh Derek Yamani, mon témoin Marie-Claire Yanganda, et à mon vieux Mike Nkondu. Bye.